kaka frappé bango na vimbo edino image elona osenga yo chikote bango edino image manzasako ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image Y'a Patrick Magua Vendi, mon Paris, y'a Magua Vendi, Manjoro Bisadini. Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence au thé, veut dire Oumela thé, Global Express, c'est Patrick Maloavengi, Vril numéro 25, baby agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoro Tinda, Bakoli na biso na Kishasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Braza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Vril numéro 25, et puis Patrick Maloavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumélate, pour la carte agence Oyo, tous en bas service ébélé, au routine dans carton, au routine dans bilamba, et puis tous allés dans service moko footimbongo, nous avons la Kishasa aux traitements, au footimbongo, nous avons fait la Kishasa bakokundaye, kitoko, chez Patrick Maloavengi, Balobi service kitoko, Soro Ngo Oumela, Foya Nari Léon numéro 25, dans Global Express, chez Patrick Maloavengi, Souka l'agence, ba Mama Paris, Bana Paris, Bana Bella, ba Fongole Biso, Loga Kitoko, vraiment Ngo Iumela, Hatina Bilo on est awa, pour Bilo on est comme Kitoko, Tabakine, pour moi ba carton et Kendaka awa, Babi Lianda Mutina Ndam, vraiment Ngo Yadia Ndam Batina Ndam, Ndam souhaite na Kishasa, alors pour Kende Kitoko, Boya l'agence na Biso, na Global Express, chez Patrick Maloavengi, Riléon numéro 25. Bala potence aboye besoin d'ante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi qu'au Bungate Riléon numéro 25 Oumela yo prêtre soko lobby likambu mais y a pas de souci, ça c'est mon quartier, je suis dans mon quartier. Dans mon territoire. Mokonzi nga pena nalo basiko image etambula na net balobi ke mokonzi akendaki mboka bakangi ye soza mokande esilaki lango et puis ndeko no moko moto alobaki yango siko éclairci bato balandi mais dino image na 3W po panza sango ya Congo oyebi bien que mon petit frère arata agila tanzongo adoka ngai ya rien omoni et toi d'amour, oui, le lobby son excellent Didier Nzongo. J'ai pas le temps pour le cas de baise moko inutile. Donc on est zanango, na laki sala laki sa mikanda. Et puis nos images. Le loyer moko maestro. Tanga vraiment na bombi komone longiti na 2000 combien? C'est là. 2025. Na résident mon frère, hein 2025 yango. Mais comment ne connaît que bakay mukanda no silaki bakangi yo. Mais azana problème. Ozomona lelo ba biso vraiment dernière fois tant Nzamba zwaki molimo ya ma sœur maman Pauline Zo ministre Château Rouge. Oui. Na pesa message na habito za la ini la famille. Tant moko makambo zo tambola kitoko. Il faut ba récite ezala. Mais tant ozomona ndeko yo moko propre. Azonga demi-gueux. Cela veut dire azara kodoka destination la na Kibokolo. Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours, dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un
Un accueil chaleureux dans un cadre convivial. On propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ya ngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. eloko na koloba edito image film we continue kaka frappe bango na film